Banza London TV. Pour okita o matana minute oyo. Atoke na ministère nini. Ba ozi binoke we masumu. OK. Awe elombe. Ouais, OK. Parce que yesanga nano. Biso toza na poste bembe Jani elongwa kuna. Eya. O to sala ita makele la pamba. Soki lelo bango ba tiki. Na makele to ça. Qui va faire ça? Jani akufi na poto biso toza na poste mona kaka e bembe kaka ya Jani nzoto ka ya pamba e ya kaka tole la Jani na ba artiste abetela kaka merci bravo l'artiste aki Banza London TV. Yo no senga ba journal bo bangone basala omoninga tina nazala lo petit mosoko soko eza ba journaliste basala nga po mokile banga comment yo soit disant mame pela le po ba yebo za caméra en plus eza te go on comprend na mito za te go nzonzi ya ngi soit disant soit na matata nga ko mona chef d'état-major bibi ngembe la soit disant nga babenga nga shogun chef d'état-major Kima Kinkaka obunda ngai soki o babodi nga betaka bafia do bafia kula Banza London TV. Oh ngana muninga no te Gabriel. Oh za grande sœur no te za kulut no Gabriel aza kulut na yo Gabriel za kulut na yo je te dis Gabriel fais attention impo yeko nga kala Gabriel je nana ba voice na yo ha nana voice na yo ngam de fandi bo nana voice na fais attention oh et puis nana ba image na yo yo nanga ba image ni bisumi bali ya ni ozana ngo ye nanga zana yebi image ni ozana ngo ya ye original. Banza London TV. L'heure de la vérité a sonné, mesdames et mesdemoiselles et messieurs. Bienvenue dans votre chaîne de Banza London Télévision. C'est toujours la voix de votre humble serviteur M. Mago, l'apôtre de tous eux, les journalistes autrement dit, Mobile Nzame. Merci Nzama Pesibiso Santé, Yaofele, Pema Yaofele, Liberté, Yaofele parce que Bande de Beleur, Banakata comment, comme ça Banakata Bassal, Dop, comme ça Banakata Bassal, d'urgence, episode de Monisus Tongo, et le lot, faut repasser armée, merci, et pas ya Nzambe, Yende Mokolo, Bafer, Mokondamini, Motuna Samokili, Lali, Dieu tout puissant. Le nom na yambi deux artistes comédien mboka na biso bandeko baruti ko père de frères na bango na kombo ya Shogul Shoga ve Shogul na zongisi esu na kata de Mbanza et puis na elonga kala na sangsi bango na plateau moko parce que on avait quand même remarqué que moi des heures depuis moi ba tobinga ngo ba etirer ma ou bien ba chisotima ba ni kokota na likambo etali organisation matanga ya ve Jani Fay hier bazalaki na réunion ba kondia NTPC na bandeko Chic Choc mais tout moni moi muke nungu na ligne pena na monétiser parole te toujours image oyo ya réunion bon tuzanga to me rotna muke Shogul na elonga kala pourquoi désagrément au na réunion vidéo. Jamais on console les deux jours là. Discussion de monia. Discussion de des hommes va donc sur la pour marquer les pays dans ma carte. Discussion des autres des APT donc sur la pour marquer les makati. Mais conclusion, il y a réunion les lots. Conclusion. Donc conclusion c'est que l'artiste c'est pas la contribution montée dans ça là. Donc groupe montée sur l'artiste c'est pas ça le samongo. Voilà pour la mais il y a des groupes condoléances. Bon, évidemment,
comme je vous dis, comme wana peut-être soki bakomi wana bato nyonso na groupe wana bazela mais soki sikoyo si bagroupe nyonso ezalaka wana ebele tu vas retrouver quelque part secrétaire général okuta place moko président azoprésenter mais directement c'est frère on n'est pas venu mais ndenge touta koloba makambo eza mibale obandi na bololo mais ntango ozokoma na sukali osana bololo na niveau tokomi eza suki ya baniveau ono boprésentaki bali te na début toza kolobaka biso nyonso toza faillite mais soki tokosani il faut torattrape yango pour ke tokende positivement mpona makambo etali matanga bino moko po toyoki ke oza na organisation tobi na problème moko eza te eza problème ya groupe problème moko eza te mais organisation générale comme on le fait d'habitude vous voyez dans votre groupe il y a 2 personnes qui seront disponibles parce qu'on dit eza kosala te tout le monde en même temps va comité ça les matin premier jour vous avez 10 personnes première réunion vous avez 6 troisième réunion va croire donc trouvez le fisc 2 qui sont disponibles pour que bazala la carte il y a organisation on te monique qui kozala mais ce n'est pas un problème pour ezala la musala va passer la monde bon côté ngai personnellement nayebi ke nzambe asepelaka na ngai trop mpona kamwa basacrifice tosalaka na sens ya bandeko. J'ai toujours dit que ce qui n'a oumelaka, c'est parce que Nzambe a comptaka yango. Donc tout ça na ndengwana ocha l'unité na motema que on ça c'est na comité ndenge kozala wana koluka 2 personnes disponibles oyo bakozala te kelenge ezalaki oyo akende kosuka oyo aya kosuka oyo bakosala comme ça bango bazali lokola bantene soki renie ezali ntango oya kuna place matanga ezali mais ndenge tolobi wana osilisaka bamatanga na biseterité parce que famille bakokanisa te bino osali makambo na bino ozoyeba bango te donc de temps en temps quand présence est dans la série délégation pour les jours suivants c'est très important et ça va venir sinon il n'y a pas de problème on est ensemble. Voilà, nous sommes de retour. Je crois qu'il y a un moment où on image dans la réunion. Donc, la réunion, on a un moyen de ça par rapport au programme. Parce que déjà, toujours déjà programme, c'est toujours déjà information qui est Fondation Maman Denise. Et j'ai déjà à charge, il y a Matanga, Kouloutou Djani, Kobanabana, Kolonga Potouti et Yahawa, Fondation Maman Denise. Et j'ai déjà à charge. J'ai déjà charge, il y a Maman Matanga. Mais tu as remarqué, moi, je vais être remis à ton niveau de réunion. Tout le monde va image, moi, je vais maquiller bande quoi un TPC comme pas président Masumu et puis na bande chaque moment et compréhension to relu ko yeba na mo mukuse ni les oleka wana parce que déjà fondation j'ai déjà charge ya matanga alors na bandi ba ve Shogolo bonjour papa nangaye boni bien santé ça bien très bien mais tozaka na matanga toujours à Djani voilà donc bien pena ko ba mingi te toza bien daté tozala matanga voilà alors elonga kala ozana micro bonjour oui bonjour Margot toujours mbote trop vraiment na batutu bazotala biso mbote trop na Falon Petumbe mwana matoni atongo Falon Petumbe moi c'est mwindu merci na batutu bazotala biso vient na Resel Kasongo papa Jiklonji na Paris et puis Eric Bokanga wa Jogo les premiers zaga toujours na matanga ya vient biso Janifai oyo lelo nga na zolo bango tous les émissions na sala casquette il y a en tant que mwana ya Jani OK il y a Liboso enfant adopté il y a mutu oyo avani nanga mutu on avani nae toujours après matanga peut-être na une casquette ya artiste comédien pour une minute on azana mwana ya Janifai tolela ka papa ba tout fait parler de biso
En tout cas, tout ça, on a du cœur ensemble. Est-ce que Fallon Petumbe, moi, c'est la biosantage, a fait une contribution déjà? Fallon Petumbe, après sa contribution, il y a vie dans héritier Mvuki. Oui, la pêche, n'a pas trouvé héritier Mvuki. Voilà. Ok. Et puis, j'ai rentré à ma tour, pour le Tumba. Voilà. Fabrice qui parle d'un match, il y a un très bien. Héritier Mvuki dans la crèche, donc big manager à Sala trop. Matem la semanda, quoi, lire un abisso, donc tu peux sur depuis quelque part. Alors, Véchogoul. Non, tu as une image. Président ANTPC, président Massoum, président de la communauté de Congo. Il y a bien tout. Vous avez une réunion lobby. On nous a dit, on nous a aussi passé ce message que Fondation Maman Denis, je suis déjà chargé à Matanga. Mais Bino Bandego Chic Shop, pourquoi dans un cas trop bizarre entre Bino Bandego ANTPC? Oui, ça l'a moussala, mais sur le monde bon côté. Ngai personnellement, nayebi que Nzambe a sepé la ganangai trop. Pour la gamme de sacrifice de Salaka, dans le sens il y a bandeko. J'ai toujours dit que ce qui n'a ouvert la case, c'est parce que Nzambe a compté à Kayango. Donc, tout ça, c'est l'unité dans mon thème que la comité n'est que nous allons avoir des personnes disponibles. On va vous aller que les salariés, on va aller comme ça, Bango, vous allez le la bandaine. Ce qui est Zali, il y a une place matanga Zali. Maintenant, on a aussi ça va matanga la sécurité. Parce que la famille va vous candidater, bino au salle makabuna bino, nous soyez pas donc de temps en temps, quand présence est dans la sécurité, délégation pour les jours suivants, ça peut être. Makambo ngai dès le départ na lobela kiango. Tolela Jani na bosembo. Tolela Jani na ba désordre te. Et loka liboso na kosenga na président Massoum aza président ba comédien nyonso. Na kosenga na président Elombe. En tout cas makambo elekaki lobi vraiment balimbisa biso na part ya Chic Choc. Pona nini? Eloko eza boye matanga ezaka mpona mutu moko te. Matanga eza teke ngai famille biso nde moto okokunda makambo te. Ntango moto akufi ezalaka bato nyonso fo bamonana basala ba comprendre organisation bani bani. Eloko oyo elekaki lobi en tout cas président Massoum limbisa biso. Ils avaient peut-être moi une compréhension mobo. Ils allaient en Ango. Na bamatanga omona ebande bande ba discussion ba désordre mais suka bokoyoka nanga kaka. Osoko pana bon ba ve Massoum bango ne mutu bazo dépendre na ba comédien nyonso à Congo. Donc démarche nyonso ba osala ezo senga bata Chic Choc il faut bazala associer na bango. Osoko pana donc Jani azaka ya Chic Choc te. Osoko pana do vie asali Jani. Comprendre na bimisi Jani zaka bongo. Même la moana. Soko mal. Donc moana zaka te libumu azaya mama tanga bimia komi ya batu nyonso. Donc matanga wana tout le monde azana souci nango. Ezaka Chic Choc te. Très bien. Mutu nyonso ana souci nango. Mais esengaka fo ordre zala. Donc bolimbisa moi muke na mo ba désordre lesquels obi mais ezalaka nango. Na ba réunion sa famille pour bana ba désordre suka bozo solution pour nani pour eza
monument nde moto akufi eza Gianni Versace moto akufi donc eza mokili mobimba bakoya batala ebembe wana oso comprendre donc ntango déjà maman Denise première dame azwi charge ya Gianni donc aujourd'hui donc gouvernement ezaka elingaka désordre te donc gouvernement ezaka na ordre nango na baprincipe nango eloko na kosenga na bana ya Chic Choc bozala motema ya pio zela elonga kala Margot. tozwi information que maman Denise a eu charge ya matanga maman Denise première dame et puis na fondation na mbaba a eu charge ya matanga Oui. kulutu a esa lobi apesi biso mo moke ba dete o esa maki lobi na réunion mais eloko nini bino batu ya Chic Choc bozo s'inquiéter na yango parce que déjà fondation na maman Denise a eu charge bino ba ko senga na ministère ya kitire art nini parce que Gianni Fazaki artiste et comédien. Omoni merci mingi na Margot na question. Omoni premièrement na nous temps to zaki tozi sangu ya Gianni Fay en tant qu'artiste premier jour deuxième jour et ça na président moi théâtre comme on était à Bengi c'est faire condoléances non attends mon retour sala kion mais tout le monde a premier jour président JP Massamba to kanisa yemtu ayaki troisième jour on est comme on a la télévision président Elomena président Massoum la fondation ya maman Denise. Après, on a tous qui nous commis enquêter, mais qui parce que Bolobagi déjà ma belle avant, bien Bolobagi déjà ma belle avant ça pour toi connaître. Dans le cadre de la TV. Bolobagi m'a mébélé. Attaquer bango. Attaquer na président Lomé président Massoum. Et puis pour ni ba société Chic Choc Lengeti. Et puis tant on te vendre ce qu'on a réunion. En tout cas tant on a eu explication président Massoum, donc président Elomé, n'est-ce qu'on a causé on a dit na sala na buzo baliboso na simana ko sani ni na comprendre. Okay. À ce moment nenga mto liboso na zoki parole na expliquer bango bini bobengite président Massoum a 5 esquisses devant tout le monde. C'est-à-dire que na minute où toi na shot bango nde batu bazana makamu na maboko. Po okita o mata na minute oyo. Atoke na ministère nini ba ozi bino ke o Massoum. OK. O Elombe. Ouais, OK. Ce que yesanga nan biso toza na poste bemba Gianni elonga kuna ya o to sala ita makele la pamba soki lelo bango ba batiki na makele tocha qui va faire ça Gianni akufi na poto biso toza na poste mona kaka ebembe kaka ya Gianni nzoto ka ya pamba ya kaka tolela Gianni na ba artiste abetela kaka merci bravo l'artiste akei na musana akei et puis toza ki lobi ba maman Marie-Hélène ba via ba Fatou Gabriel na ozongelo emo nana kanda no Gabriel ya Gabi fais attention na ngaya ngana muninga no te Gabriel za grande sœur no te za kulut not Gabriel aza kulut na yo Gabriel za kulut na yo je te dis Gabriel fais attention impo yego nga kala Gabriel je nana ba voice na yo nana voice na yo ngam de fandi bo nana voice na fais attention et puis nana ba image na yo nanga ba image ni bisumi bali yani yo za ngo yena ngazana yebi image ya nini ozana moya ye yena ngazana Gabriel ozana matanga te papa tu ozana matanga mais na ouverture yo fais attention mudo ko bana za kulut na uti Gabriel na kebi so aza sœur na yo na mama théâtre nazana image na yo na voice na yo ke ba moni téléphone za boy so na check up brr na solution nyonso zana ba image ni ozana ngo nazana image a osumi na l'action ya Gabriel ya nini et puis na ma voice là pour mokili abima souté. Et puis tant que qui on a des autres les cas qui aillent par rapport quand tu sololé tu yoki ba président ba yoki en tout cas ben c'était so clair ni na suka na yo vana na bi et comme ça yeba kité yeba en tout cas président Massoum président Lombe bolimbisa boza ba kolutu bo mesana makambo leloti au finga ba tonga bino déjà trop ba finga bino trop Chic Choc eza na posta ya ebima Gianni ya et puis biso bana ya Gianni na bande kwa Gianni pona minute des autres bosala soki lelo famille ya Gianni oyo bavandi famille biologique na ye bamoni ke na des zones mini bosala bozi la solution monte ya mwana na bango pe ayete pendant que gouvernement congolais oya dit par maman na biso Denise fondation na ye soki amoni ke des autres de mingi atiki na ye siko bino ne boya non nena osala makambo nena na bande sur démarche en tout cas tout tika ba désert bosala o to sala kama na ba sentiment biso to lingi kimia bomoko ezala à partir wana neto kine liboso tozana mao aza mama mwana Gianni zela toki masima ngonga nazongi live shogul na oya place wana toki masima ngonga
Veshogul. Et donc la beti bandiga wa ana pom na Gabriel. Na ebité so pom za nini, mais na linka mena zo impression na yo. Bino bozana matanga bo perdre ne rona bino. Mais comment ser na bino impela azo senga batu ba mbongo na matanga. Na so bango liboso ya caméra bo je suis un chroniqueur tout fait na mo pandisango. Mama impela oyo afana na Jani ba travailler na ye batu ba yeka pa ba juste témoignage ya Jani. Mais a osenga batu ba mbongo na matanga. Simple interview, pourquoi tu as dit bon? Bon, ça, on dit, na terre batu biloko bandakala. On dit chic choc, et ça, troupe moko, et bimisa bactère, belé à ma case. Na ba théâtre kala na théâtre les deux ans morte. Ça moi bref. Pamphile ayelo a conseiller ngo mingi. Et ça ndenge nini? To kufeli o ya biso. Donc faut zala ndoki lokola la brine o banda ko senga ba journaliste mbongo po yo leka. Donc c'est que ozana souci ya ndeko na biso janite. Na moment ezama ba intérêt qui mandia ba benga ngo Qui mendicité. Mendicité impossible. Ndeko na kufi le kawana po opesa bolamu ya ndeko no o ya sala na mamotali théâtre quoi. Voilà. Yo no senga ba journal. Bo bangone ba sala omoninga. Tina naza lo petit mo sogo. Et ça ba journaliste ba sala nga po mokile banga. Comment yo soit disant mame pela. Donc po ba yebo za caméra. En plus les atego on comprend. Na mito zatego nzonzing. Ya ngi soit disant soit na dans matata. Nga ko mona chef d'état-major. Bibi ngembe la soit disant. Nga ba benga nga shogun chef d'état-major Kima Kinkaka. O bunda. Nga isoki o ba bodinga betaka ba fia do ba fia kula. Do na yebi o mobimba na yebi bango ndenge baya na six show. Yebi bango ndenge ni. Ndenge baya na six show na zo bisayo. Be pe la ba tutu ba na sima na ngai. O benga soit disant. Tena benga soit disant te meza. Ezo sala soni. Bunda o senga mbongo. Comment yo ogeno senga ba journaliste mbongo oyo ba eko kabola mawana bino. Na ota pe caché na ye ata komona zaka. Ba Sarajevo ya zalate. Même chose agi na mboka to na mbandaka. Mais soit déjà photo lo bango. O chef d'état-major na ye mabe mikolo yo. Ezo sala soni na mutu lokola mame pela o bana ko senga ba journaliste mbongo. Na moment ote senga na banzonzing. Kacheti na matanga. Ba ko kabolela biso na bango mawa. Donc eloko wana foko longola okutu. Bobula ngote. Très bien. Toke mali bodo silisa. Elonga kana zongelio. Sikoyo jusqu'à quand? Nabi ke boso bosa réunion, nabi ke zana ba cuisine interne. Nde bosi sa réunion bien ke ba makeli zaki mais o se excuser vis-à-vis marambolo ba ki liboso mais tango ko comprendre zaki bongo te o sengi par de pas présent masomo zaki présent na biso surtout. Président Lombe. Sikoyo nde boso la ki. NTPC bon parce que nde boso la ki. Conclusion ni bozu a déjà maman Denise pour mettre dans ma zoom charge à matanga au programme matanga ko ya bozu déjà fruit ke matanga ko ya quand et puis au sein na ministère à culture Arnine. Biso et là vraiment na au ministère de la culture art ba ki baku oyo akufi aza monument tant maman nano maman omoni maman Denise avani na papa béton na chambre ils a verba 1 heure atali na papa béton tu sais quoi chérie on a perdu une artiste congolais qui s'appelle Jani Faye Mobiala c'est-à-dire que maman Denise tant avani na papa bango mibale na chambre papa Beto Atali je t'accorde maman avec ton fondation toi parce que maman aïe andimi charge et ça blague hein on a vu bon par rapport à nini les solo ya moi c'est mal les kana la chambre so qui maman Denise va ça le camu façon alors na papa talas que papa na biso Beto ya motema malamu papa ndimi et là on a sens qu'on a ministère de la culture maman na biso tant que le ministère, mbongo ya ministère, ata otama na cortège en tant que ministre de la culture pour na biso bactiste né tozali. Sans biso koko sa musalati. Oza peine na to kufeli jani, as artiste munene faut
tomona yo pe otindaka pe délégation basalaka pe suivi basalaka bo eza important talaka première madame première dame ya mboka ntango ayoki asali mamo réaction na ye bon yo sikoyo département na yo ezosala nini en tout cas vraiment elo tosenga na yo mama na biso répondre biso tozalaka kimia en tout cas président Massoum na président Lombe tozala dikere na bango vraiment to soutenir bango na makambo basala to meka to longa l'esprit ya ko tatone na makambo ya ko kanisela nano baninga en tout cas vraiment eza malamu te nga sikoyo na komo kotala pe exemple président Massoum aloba elobi lelo elonga kala soit ko kende antepesi bo négliger et ko défendre makambo ibele mais biso net na minute pour nga ba plateforme ko ata 40 et tali bisoti et tali ngate mais pour ça nga ezaki ebimba jani e uta poto et awa pour nga na loba jani oyo nga na loba azaka vie nga papa nga tobi ma chambre moko tozonga et porte chambre moko ça veut dire que jani na mona sous culotte na mona na sous culotte et puis na mona sous kalongo la malikolo mais mutu so mona jani boy amona na bilamba tina zolela boy na lela avec du cœur ya mutu oyo akicher pour ngai la brine lelo omoni ba mvutima misusu oya kilobi na matanga eza mo pepa la brine la brine atindi mo pepe moko boy na minute ezu ba tunyonso monsieur Star hein na réunion Star on parle de la brine qui c'est la brine le qui makasi la qui c'est la brine le qui makasi la brine za na mvutima tala kaka mo pepa beti ezu biso na ba président Lombe ba vi ya kuna ba Gabriel kutuna nga santima kamna esute pona kanda naye ba mao givule mama na biso mama na Star mama zolela maya na misu oyo pena izola baki janaya zana sista na yo c'est là so ebembe ya kulutu ndenge zo ya na Kinshasa azaki na basi soki misato ana kini bat bali nsapo na terme mama mao c'est na biso Nicole Molisho yona Sylvie Molisho na mususo komne kiminga Viviane nani yo kazola nani ne bena akofanda na monopole ya matanga Sylvie Molisho aza mwasi oyo Jani abali officiellement Jani tina poto bava nanda komona la brine alongo alliance wana ti Sylvie pe alongo alliance wana ti mao aza mwasi oyo Jani bavani na yenda komoko anyokwami mais na ko kibinage oui Jani na minute oyo amao na minute oyo aza na vie na ye ezake ababoti mais aza na famille na mususu oyo asali oyo koza tocha mao na makamboti Viviane soki bima Jani ye mutu avanda wana eza Sylvie Molisho avanda liboso ebembe mao akovanda pembeni ya Sylvie Molisho ya lokola na tribune neto avanda mao nani Sylvie Molisho avanda tribune d'honneur mao avanda tribune centrale Viviane kuna pourtour est-ce que na makambo ocha Viviane kamnini Viviane basali nini aza na rapport nini na famille ya Jani bon la brune beaucoup autorisé nengi ko relonga kuna na France et kitakini beaucoup autorisé accompagner ameka kutute la brune soko meki umoni mu pepo bwa kili biso ba miketo manke ba papa lobi ya mikolo webeke na suka to senga pardon la brine okozwa kana mutango ko makaka avion kitika ka ba yo misino zo molili ka emiliti br obandi ko baluka muni mu pepe o baluka br abandi ko baluka ye mokoti a maison tala akozwa bazana bana katwana biso makamba kozana bana tali bisote alinga papa bana na été la brine mobile la kufinante o sa anniversaire na mobile mususu na ndako ya Jani mobile ba Jani pa va na chambre Jani a confité Jani ozule mbanda moko bo na mona soki babike soki musicien mo awaze ko soki Junior Wembo tola tete papa tika nani Junior Wendo mwana wana na ebite zela papa zela o ba Junior Wendo mwana wana na ebite Jani la brine lokezula Junior Wendo o ya musicien mwana wana oloba wana musicien papa soki Junior Wendo wana ebongo azaka maana nga mobile la brine la brine asali kinduma kole tala sablia na tuni yo Junior Wendo mobile la brine na moni mwana na internet azo bazolo bakiaza mbali na ye et puis il est mwana na Junior Wendo wana alobi ki papa mutobe ngomona za président ko président Christ papa président wen président wa Loville nga kutuna président plus que ye ya sali vokani na mboka o président kutama makam na ye oyo nga ilonga kanare koni ba biki ilonga kala bibi sekelongi shogun aganga shogun ba biki shogun ya zanani na bien ça non papa Junior Wendo zo bana kotina makambo nini makamba la brine nini te nazo kuna beta ka paramasi ya la brine ya bato ba bima manaye apo Junior Wendo nani susu mwana wana poto wana et puis ba voix ebimi Jani akufi na betache belé ba voix ebimi image o Jani la brine abomi Jani ezali
totikali sikoyo na eloko ya suka oyo place akende otya kisi mpola jani asa nini akufa baansi baza na poto zela ya shogol siko nga nasaki no mission awa na maloba na yo na bemission tosaki na yo nde simukie kopesa vie nga dios papa na bino mwa tor parce que ye falaga luka atya kimia siko na makambo tu ndenge fondation Zoom charge ko réseau ya président na bino nga dios a contribué combien na matanga yemo papa et puis azoloba nini bon na oloba boye omoni ngade la za o akufa za mwana ye nako juger te via pesi kombete ngaza na kisasa ozo comprendre mutana sur kwa ngade la za te na o yebisa azoloba eloko te azoloba eloko te ezaka bongo mona papa na souci makasi mo aloba ya te eza batu ba oloba ebele eza famille bon basoni na litoyi to sala bo ozo comprendre donc eloko no se bemezana organisation nango eloko na osenga na ba comédie tout tozana bolingo tolela ndeko na biso jani totika ba makambo ezanga tina mais obonga mapoe matanga impela oluko makambo ezanga tina wana eza ta na importance de po après matanga tobosa pe lisolo yo ya ba réunion ntete mais tozosenga kaka na bato babandaki makambo ba continuer nango balemba te na mwa ba discussion po eza famille ezalaka bongo monde réunion mona ngai fona zwa bulangeti nga fona zwa bilamba na ye mais suka ekomaka ke non boyokana kaka sikoyo soki lelo ntpc basoli bayuki bozana bazana mposa 2 personnes na chic choki bakende baaccompagne bango mpona badémarche bakozwa nani bon 2 personnes mais bango mo bayebi ke ba 2 personnes yango banani nde sipo na yo bakozwa neti nani na chic choc moto ya liboso bakozwa eza moto oyo po eza na bato mosusu akota na biro bato bayebi ete baotuna oyo nani seki mais ntango deja ozokoma ozokota mbala moko bato bayebi yo mbala moko ozokomprendre po desordre eza tro na makambo wana bazwaka bato bayebani mpo na yo bakozwa neti so bayebika bopesa tota 2 personnes na chic choc tozala bango mpona badémarche po nga asaki mission naza na chic choc te mais bato bakozala na vale lokwa baelunga kala akozanga te po ntango lobi badesordre eyalaki moto abandaki na parole oyo etali bata chic choc elunga kala ozokotela peti no mpo kofani awa te wana na plateau nalobi na chic choc nde batikanga moto ana bagaz koleka elongaka yebisaka neti nani pesanga moko na moko momo aza chef kokende na makambo chef na gaz ezaka différent alekaka bango kobongo eza ndenge nini mais tenga alobamaka mavérité nga omonanga chef d'état major soki oye na plateau na ye oye olekeli nga ntango na oleko eza kutu mabe mpo na otanga nde obandaka na coupe omoteke ko mabe deuxième personne bon deuxième personne bango mo bapona osoki bapona soki bakotya nani mais tout ça eza nango rien bakopona 2 personnes te ngai nasala émission nazala su na chic shot oyebi yango bien nakosala émission mo pourkui nalongwaki bango mo bapona mais numéro 1 fo bavanano na elongaka mpo bamisio wana eza batanto plutôt okota na biro bo bayebi yo te bamotuna seki ekomi mabe merci beaucoup pesa bambote moi 2 personnes mbote wana sisa nongaka 2 personnes bambote mbote na kopesa mingi nayebi ke Dani Kinsala ya ye penda azalaka ya ngai Ange Konono mosi ya mwindo do ye penda mutu o senti no tina za lelo boye omoni mokili o do so mutu lemso a père de vie omona bato bamo seke mais mona mwasi habité o vie nanga nazo mona net kaka bato ba négliger ye mais lelo tina komi boza grâce ya Ange Konono ya mone ba spe songi na bosanité na ye moko Dan Kinsala ye penda makambo yango monike na opesa mbote mingi na yebi ke na ba prêtre o anga ya Paris ba prêtre o anga Paris na yebi ke minute zoke ba caméra bazo bisanga leka mbango te na opesa héritier poma matanga ngoyo
pire vieux naolela ta moi 10 chiffres mpona yamba bato naoyamba bato ebele nakoyamba bato fo tafana moko quelque part moi bien bameli pamphile ye nayebi te ye nde fin bafin merci yango na mponanga numéro de téléphone numéro na téléphone c'est 081 c'est simple 081 30 48 599 mais c'est ngozana chombo te oli moyo pesa na te wana ezaki ndoki soko be na bien ava yo ozwa ngai obenganga to benganga te olandaka bakongole te bakongole bapolémique 04 yango naza nango telabimisa po te yango oyo yango telefone yango 04 samsung papa ozango ndele 081 30 48 599 boyo pesi combien na matanga contribution na balobi mama Denise apesi nyonso na bambongo to tozoyeba te nabosani mutu moko oyo asunga ngai double one double kin mutu mbongo ebele omoni parmi bajogo oyo babeta mondial donc mutu aleki na mbongo aza te en plus asolaka be komoni double one double kin donc wana eza kwa code très bien tu peux la singa bambo non te pela ole komi ki mandia babengo ni ki mandia soki nini comment ye pela jana kufi donc yo posala interview au senga ba journaliste mbongo entre ta ba journaliste ba yende balandi biso basunga biso. Merci beaucoup. Allez, dessus c'est l'ongakala, dessus déjà tu le bit tout pendant ça ba monotone maloba te pesa ba mbote na yo rapidement na ba banso batali rapide. Oui, Dani nani Margot, na yelo na senga na batu. Chic choc lenge. Tous ana etcheri wana chaque jour, tous ana etcheri chaque jour, chaque jour. Na veni popo kabaka numéro 21. Mais matanga to solo la ki to suka ki ke Baptiste waza poste bomo na baninga na Baptiste na bar e cheche chez Mazozo. OK. Tuzo wana batu ba kumida kolala soki programme ni ba sada programme apart batu ba nina kolala. OK. Ni ba sada programme batu poto kuna ale. Biso soki e comme 2 jours après soki avant to kende kuna biso nyos to sangani famille ya Gianni na famille artistique. Mais batu Baptiste et tout tuzo zana avenir bana na papa talasko papa na biso beto ya motema malamu papa ndimi elo na senso na ministère de culture mama na biso tanga bengo ministère oza mbongo ya ministère ata otama na cortège en tant que ministre de la culture pour na biso Baptiste ne tozali sans biso koko samsalati oza pena de to kufeli Gianni azakti munene fo tout le monde a eu outil rappel délégation parce que la rappel suivi parce que la rappel est important t'as la première madame première dame yamboka tant wa yoki asali maman réaction na ye bon est-ce que département na yo ezo sala nini en tout cas vraiment il autre senga na yo maman na biso répondre biso tous à la kimia en tout cas président Masumuna président Lombe tous avez dit qu'il y en a bango vraiment tous soutenir bango na makambo ba sala to meka to longa l'esprit ya ko taktoné na makambo ya kokanisela nanu baninga en tout cas vraiment eza malamu masiko na komo côté la paix exemple président Masumala ba lobi lelo elonga kala soit ko kende antepesi on néglige et ko défendre makambo ibele mais biso neti na minute pour nga ba plateforme ko ata 40 et teli bisoti et teli ngate mais pour ça nga ezaki ebimba Gianni et uta poto et awa pour nga na loba Gianni oyo nga na loba azaka vie nanga papa nanga tobi ma chambre moko tozonga et pour chambre moko c'est à dire que Gianni na mona sous kilote na mona na sous kilote et puis na mona sous ki alongwa elamba likolo mais muto so mona Gianni boy amona na bilamba tina zolela boy na lela avec du cœur ya muto oyo akisher pona ngai la brine lelo omoni ba mfutima misusu oya kilobi na matanga isa mo pepa la brine atindi mo pepe moko boy na minute et ba nyonso Monsieur Star hein na réunion on parle de la brine qui c'est la brine qui makasi la qui c'est la brine qui makasi la brine za na mfutima tala kaka mo pepa beti ezu biso na ba président Lombe ba fille ya kuna ba Gabriel kutunanga satima kamne sute pona kanda nae ba mao givule mama na biso mama na ndistar mama zolela maya na misu
oyo pena ezoloba ki Jani azobisa yo so ebembe ya kulutu ndenge ezoya na kati ya Kinshasa awa azalaki na basi soki misato ana kini bato balinisa mpo na terre mama Mao sere na biso Nicole Molisho yo wana Sylvie Molisho na mosusu okomonaki minga Viviane nani yo kazona nani nde pena akofanda auza na monopole ya matanga Sylvie Moliso aza mwasi oyo Jani abali officiellement Jani tina poto bavana ndako mona la prime alongo ya alliance wana ti Sylvie pe alongo alliance wana ti Mao aza mwasi oyo ya Jani bavani na yenda ko moko banyokwami mais oui Jani na minute oyo Mao na minute oyo aza na vie na ye ezake ababoti mais aza na famille mususu oyo asali oyo koza tocha Mao na makambo ti Viviane soki bima Jani ye mutu avanda wana eza Sylvie Moliso avanda liboso ebembe Mao akovanda pembeni ya Sylvie Moliso ya lokola na tribune neto avanda Mao nani Sylvie Moliso avanda tribune d'honneur Mao avanda tribune centrale Viviane kuna pourtour est-ce que le makambo ocha Viviane kamni Viviane basali nini aza na rapport nini na famille ya Jani bon la brune beaucoup autorisé nengi ko relonga kuna la na brune ameka kutute la brune soko meki umoni mupepe bwa kili biso ba miketo manke ba papa lobi ya mikolo webike na suka to senga pardon la brune okozwa kana mutango ko makaka avion kitika ka ba yo misilo zo mulili ka emiliti br obandi ko baluka moni mupepe oyo baluka br abandi ko baluka yemokoti a maison tala akozwa na bana katwana biso makama kozana bana tali bisote alinga papa bana na ete la brune mobile la kufinante osa anniversaire na mobali mususu na ndako ya Jani mobali ba Jani pa na chambre Jani akufite Jani za ozule mbanda moko bo na mwana mona soki babike soki musicien mo awaze kwa soki Junior Wembo to papa tika nani Junior Wendo mwana wana na ebite c'est la papa c'est la o ba Junior Wendo mwana wana na ebite Jani la brain lokezula Junior Wendo oya musicien mwana wana oloba wana musicien papa soki Junior Wendo wana ebo mwaza kama ana mobile la brune la brune asali kinduma ko tala sabila asali na tuni yo Junior Wendo mobile la brune na moni mwana na internet azo bazoba kaza mbali na ye et puis il est mwana na Junior Wendo wana alobi ki papa mutobe ngoma na président ko président qui papa président wen président Wolloville nga kutuna président plus que ye ya sali vokani na mboka oyo penzo kutama makam na ye oyo nga ilonga kanare koni ba biki ilonga kala bibi singelongi shogun aganga shogun ba biki shogun ye azana nani ana papa Junior Wendo zo na koti na makambo nini mama la bonde te na zo plan betaka paramasi ya la brine ya bato ba bimamba na ye apo Junior Wendo nani su mwana wana poto wana et puis ba voix bimi Jani akufi na crash ebele ba voix bimi image o Jani la brine abomi Jani ezali totikali sikoyo na eloko ya suka oyo place akeno tia kisi po la Jani asani ni akufa namba ba ans bazana poto ba ibi zela ya shogol siko nga sakino mission awa na maloba na yo na mission sakina onde simukie ko pesa vie nga Dieu papa na bino moi tort parce que ye falaga luka acha kimia siko na makambo tu ndenge pour fondation Zoom charge corps réseau ya président na bino nga Dieu a contribué combien na matanga yimo non papa et puis azolo bani bon na lo baboye omona ngade la za o akufa za mwana ye na ko juger te via pesi kombete ngaza na kisasa ozo kompana mutana sur wa ngade la za te na o yebisa azolo beloko ta azo beloko te ezaka bongo mona papa na souci makasi mo alobe ya te eza batu ba oloba ebele tant papa sa kufeli eza famille bon ba soni na litoyi to sabo to salabo ozo kompana donc eloko no se bemezana organisation nango eloko na osenga na ba comédie tout toza na bolingo to lela ndeko na biso Jani to tika ba makambo ezanga tina mais obonga mapoe matanga impela oluko makambo ezanga tina wana eza ta na importance de po après matanga to bo sepeli solo yo ya ba réunion entete mais tozo senga kaka na bato babandaki makambo ba continuer nango ba lembate na ma ba décision po eza famille ezalaka bongo monde réunion mona ngai fona zo bulangeti nga fona za bilamba na ye mais suka komaka ke non boyoka na kaka
Siko soki lelo NTPC basoli baluki bozana bazana pour ça deux personnes à chic choc ba kende ba accompagner ba mpona ba démarche ba kozana. Bon, deux personnes. Mais bango mo ba yebi ke ba deux personnes ngo ba nani. Inde sipona ba kozana na chic choc. Mutali boso ba kozwa eza mutoyo. Po eza batu mususu akota na biro ba yebi ete. Ba tuna oh nani, c'est qui? Maintenant de yozo koma ozo kota mbala mo ba yebi mbala mo. Ozo comprendre. Po des autres déjà trop na makambo wana. Bazora bato ba yebani. Ni pona yo ba kozana sur ba yuki ba deux personnes à chic choc. Toi tous en ba mpona ba démarche. Pour nga sake mission na zana chic choc te mais bato ba kozana valer le quoi ba elunga kala. Akozanga te po tango lobi ba des autres ya laki mutabandaki na parole. O etali bata chic chose elunga kala. Ozo kote la petite bo fane ah. Te on na plateau. Lobi hein. Na chic chose ne batika mutana ba gaz ko lega elunga ka ibsanga netinana. Pesanga moko na moko. Mais momo bazali momo za. Momo za chef. Ko kene makambi chef na gaz ezaka différent. Ali ba na gaz. Oh ale kaka bango ko bongo ezandenge nini. Mais ale tenga loba mama vérité nga mona nga chef d'état major. Soko ye na plateau na ye oye olekelinga. Tanga oleko ezakutu mabe pona na otanga no bandanga na couper. Monte que comme mabe. C'est deuxième personne. Bon deuxième personne bango mo ba pona. Osoko ba pona soko ba ochanani, soko ba ochanani mais tout ça ça n'a rien. Par contre on a deux personnes. Tengai na sa émission. Na za suna chic shot. Oui bien bien. Na osala émission pourquoi na longaki bango mo ba pona mais numéro 1 faut ba manano na si na longa kapo ba mission na za ba tanto plutôt. Au côté na bureau ba yebi yote. Ba mo tuna c'est qui et comme mapé. Merci beaucoup pesa ba mode moi deux personnes mode ça longa kapo deux personnes ba mode. Mode na opesa mingi na ebike Dani Kinsala ya liye penda azara ngai. Ange konono mosi ya mwindo. Do ye penda muto o senti no tina za lelo boye. Omoni mokilio. Do so mutu lemso a père de vie. Omona batu ba mo sege mais mona moi so habité. O vie nanga. Nazo mone net kaka batu ba négliger. Mais lelo tina komi boza grâce ya Ange konono ya mone ba space songi na bosanité na ye moko Dan Kinsala ye bena makambo yango monike na opesa mbote mingi na ebike na ba prêtre o nga ya Paris ba prêtre o nga Paris na bike minute zoke ba caméra bazo bisanga leka mbango te na opesa héritier poma matanga ngoyo Piuvier. Na ole lata moi 10 chiffres pour na yamba batu. Na yamba batu belé. Na ko yamba batu faut ta fana mo quelque part moi bien ba meli. Panfil. Ye kun do ye na habité. Ye ne fin ba fin. Merci à mon abonnement. Numéro de téléphone. Numéro de téléphone 081. C'est simple. 081 30 48 599. Mais c'est ngozana chombo te mo yebesa na. Te wana za kindoki. So be na bien. Avayo ozwangai. Obenga nga to benga ngate. Ebera kiyo me no la. Ola na ba congolais te ba congolais ba bandela polémique. 04 yango na sana ngo. Bandela ka numéro. Yango. Shogule oni yango téléphone ngo. Bandela ni téléphone mu 04 Samsung papa ozongondele. 081 30 48 599. Boyo pese combien na madame contribution na. Balobi mama Denise apesi nyonso. Na ba mbongo tozoyi ba te na bosani mutu moko yo asunga ngai. Double one double king. Muta mbongo pele. Omoni parmi ba jogo o ba beta mondial. Voilà. Donc muta leki na mbongo azate. En plus à sola rabé comme on est double one double king. Donc on est d'accord code. Très bien. Te pela on est comme qui mandi. Ba bien on qui mandia sokini. Comment le pela Jana Koufi donc yo posa la interview au senga ba journaliste mbongo. Entre ba journaliste ba yende balandi biso
basunga biso. Merci beaucoup. Allez, dossier c'est l'ongakala, dossier déjà tu le bit tout pendant ça ba monotone maloba te pesa ba mbote na yo rapidement na ba yabanso batali yo rapide. Oui, Dani nani Margot, na yelo na osenga na batu. Chic choc lenge. Tous ana etcheri wana chaque jour, tous ana etcheri chaque jour, chaque jour. Na veni popo kabaka numéro 21. Mais matanga za ba boy matanga kuna. Ah. To solo la ki to suka ki ke Baptiste, oza possible mona baninga no Baptiste na bar etcheri chez Mazozo. OK. Tuzo wana batu ba kumedia kolala, soki programme ni ba sa da programme. Apart batu banida kolala. OK. Ni ba sa da programme ba to poto kuna allez. Biso soki et comme 2 jours après soki avant to kende kuna biso nyos to sangani famille ya Gianni na famille artistique mais bato artiste et tout tous aux ana avenir pour kabaka numéro 21 ceux qui m'ont pour ça contribuer pour à mon famille numéro na biso contact eza plus 243 89 62 63 503 plus 243 89 62 63 503 wana eza numéro nanga mais son contribution que na famille. Très bien. Biso to pour ça mbongo te. Voilà. Famille bana batikali. Très bien. Et puis na profiter na pesa mbote na batutu alinganga. Papa Jiklonji na Paris. Jogo international Pamela Mundaya abeta makuluta bana. Pamela Mundaya Jogo en tout cas wa diker Ange Konono Flore mwana matonga tongo. Na moni et puis parfum Ayelo, Ayelo. En tout cas, vraiment, place Vazali. Escaping à mes condoléances. Na bureau Nangaï, Brenda Lemba, capitaine de l'équipe, charge Yale. En tout cas, c'est ces condoléances. D'escaping, en tout cas, place Vazali. On ensemble, Margot. To continuer boye makambo eleki na déjà to la jani na mutoki et puis na makele l'été na kimia merci vraiment. Non tu poses vous en tirez na plateau faut ça moi le mot comme il est fanti faut se ça na matin to lela to ça ouais ba comme des éléphants faut se ça vous là to si c'est Michel Lelo ba invité ba répondre à ba question na ngabo tenir sur regarder na profiter na pesa message to ko sala makambo na sa mokili menza menda dali priorité nza menda dali na première place mais na Gabriel s'il vous plaît Communauté Sacré Chrétien, la Cité des expériences MIPA, Mission internationale de la puissance de la parole de Dieu, va organiser un séminaire spécial d'édification. Thème ne te laisse pas vider. Ils ont vendredi le 29 octobre et le 29 mars, pardon, de 17h juste à 19h juste. Samedi le 30 mars, de 17h juste à 19h juste. Dimanche aussi le 31 mars, et de 8h30 à 12h juste. Orateur Zali le révérend Daniel Guilin kala la commande muto nzamba kapinga oui BS kapinga na ebise que non et matanga Zali mais azamwa la malamu shogun na lobi boye shogun na lobi boye mutu oyo bandi ko lobela mutu bandi ko finga mama nanga ebe voilà mama nanga asaloni mais pela za mandia non shogun commande ko na biso Gianni akufi tozala batu loko yo fingi mama yo za mama zelana loko lo fingi mwana na yo akufi bien ndeko na yo akufi batu balandi biso ale yo bando senga ba bambo shogun wana za mama nanga oza mandia yo ko fingi mama nanga manja shogun mais solo no mona mutakala nanga tena zolo mabila mama nyoso awo posane natikala ni natikala na yo lokola la pri natikala mutakala na ye et puis natikala mutakala tala shogun omona mutakala na ko pamone omoni la finga mama nanga tala elo nabia epela kutu bien la pri ou bien na zelonga Gabriel ou bien na bambone longa yo ba la pri tala mutunde ya ko boma makasi za la pri ya sa ndoki ya Gianni